namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na biso tuba ebolinga ka maman Hélène Nitu. Na pesi no ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazime, est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga, est-ce que boa malamu? Wabino maman Hélène, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo ba telebiso kimi ezali et vous de votre côté, c'est comment? Na la bara toujours que kola la kolamuka eza habitude était ce kola yo la muki nzamba peso pe mabomo, il faut que ba na okumisa nzambe, ko ba na kopesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie o eza abisote, bomo yo eza abisote, pe ma o tozana ngo eza abisote eza na kolo nango. Alors ce qui nzambe la musi na tongo, il faut ko kumisa nzambe ko ba na kopesa nzambe merci. Wabino maman Hélène Nitu ngane na kati ya mboka na biso Congo pour le moment ndenge naza bolimbisanga na mela mwa mai po boyebi ana Congo senga mimi faut mela mai po ha moto eleka makazi. Voilà na meli mwa mai kitanga motema boni ba dekonanga boza bien ana kinsansa to ana biso bien na kati ya moi na biso ndenge to mesana to yebi ke Afrique ezalaka moi Afrique ezalaka moto donc nga wabino naza na kati ya mboka Congo pour quelque temps ndenge ezalaka ndi boyebi ke nasalaka nangaka boye ba gros bisous na bino surtout ba bolinga maman Hélène Nitu obo sepela maman Hélène Nitu obo taka ba émission ya maman Hélène Nitu bino boyebi ke to na concept na biso pour le mariage. Alors lelo to kolobela penza mingi makambo o etali mabala na kati émission lelo toza vraiment basé sur le mariage to ko sola penza na makambo o etali mabala nango pour commencer na pesi nanu ba mbote belé na ma famille du cœur bomoko famille du cœur bomoko je vous aime beaucoup na pesi nanu ba bisous belé so na bi famille du cœur bomoko boyebi nde bomona rabiso tozara 11 couples famille du cœur bomoko ndenge boyebi biso wana ya wana pesi bono bambote belé na sel ba gros bisous pour bango ba na France awa ngande to ba na konke na minute on na Kinshasa et pour bino ba botala ngala benga bino ma deuxième famille vous êtes aussi ma famille vous êtes ma famille du cœur boka mataba bisous boka matepe bambote na bino yonde kukuta na ngamba liboso so zamba no liboso na za maman Hélène Nitu la reine mère appelez-moi Kimia qui en kakako na bakisimo maman Nitu beton mais mingi na ba keso ko za mutakanda ko tala ngai te pour ko sepela na ngai te so mu ko za mutakanda en tout cas ko tala ngai te pour ko sepela na ngai te mondo siliki parce que za mutakanda émission na bisa pour le mariage en Hélène Nitu za pona ko bebisa te kasi za pona ko bungisa so zamba na liboso na ko senga no o s'abonner na Hélène Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission ya sika e ko na kati ya chaîne na biso ba gros bisous pe na pesi mbote belé na colonel Mimi Bikela ye mikoloza na kati ya Paris na tika ki kona encore une fois à mois de mars c'est l'anniversaire payé et Silia za na kati ya Paris en tout cas profiter na malili nga pe koto nazo profiter na ngai na molunge na biso ya mboka na biso ya Congo likamuna za ngo to ko solo la bande ko na biso bino ki babaka tambo na mokilo mo na makambo so ko za ko tambo zo ke ne bipai bando kuta na pe na makambo ebele oyo ko ezo permettre pe bino na sa nini na solo la na bino na zo kuta na ngona zo na zo ko pesa bino numéro na nga téléphone eza wana so ko moni ko za na besoin maman Hélène Nitu oza na besoin za likambo oza na posa ko partager yango na bande ko mususu ko hésiter te obengi ngai oyebisi ngai ngana ko yana ngona ko transmettre ngo na bande ko mususu mais mingi soko oza na posa ko bala to pe ko balisa oza na besoin ko za service traiteur moko ya malamu pour na fête Noël ka bien makamno se le ka malamu ko hésiter te 16 ans d'expérience traiteur la Providence au Canada no coach hôtel na ba mariage témoin après avoir côté ba mariage témoin so sepeli obengi maman Hélène Nitu na numéro téléphone eza ko lekawana eza numéro na mikolo fo benga ngami na WhatsApp vike na Congo appel normal na oyamba te bo benga ngami na WhatsApp ko ratenga ete quelque soit mboko zali so benga na WhatsApp ko zonga to sa nini toko solo la ya nange je n'aime bien je te fais de gros bisous na mona kino ko mela kingai olobi na nga risque te ya ko banga te c'est parfois ça fait du bien ba bisous na ya nangai et je n'aime bien pour moi de mon cœur je te fais de gros bisous Vivi Colette Wenge, la fille de mon père, je te fais de gros bisous. Matiti l'angolaise, la fille de ma mère. Kamata babisi na yango wana, maman Nelly Boula, toutes mes condoléances.
en tout cas nakoki sango matanga ya beau papa nazoki temps ya quoi assister au thème. Je suis de cœur avec toi en tout cas mes condoléances au présenter pe ba condoléances n'arrive pas ya papa Rémi baba na ki famille tout présenter bino ba condoléances. Maman Isabelle la motoba kamata ba bisou na yangwana na pesio, je te fais de gros bisous. Ba bisou na yangwana maman Isabelle de motoba, je te fais de gros bisous. Maman nangai maman Christine de Toulouse kamata pe ba bisou na ya metela nga ba papa et de yakana yo pe na bosonioté bon comprendre des jours comme ça ben monsieur Moussa Zarabozo moi kaka ezoya maman Bernice merci beaucoup nazo ki cadeau nango tindela kinga en tout cas nzambe apambola yo merci mingi pe na bino nyoso obokanisaka maman Elia Nitu na pesi bino vraiment merci ebele bon comprendre il y a des jours comme ça mikolo mususu ezabwe mikolo mususu ezala ndenge wana ba jour mususu ezala bongo malolo Lauriane Muite kamata ba bisous je te fais de gros bisous no yangwana bah gros bisous à grand prêtre et mère histoire va changer à Kamoté je te fais de gros bisous et maman Lia maman Aliane la maman de notre star du Distornet comment t'as bisous non yangwana bah gros bisous à ma star du Distornet voilà tous les côtés en cas de son surtout solennel na ebisibino ezaka bongo il y a des jours comme ça ça dépend ya mood ça dépend ya humeur voilà ezaka ndenge wana ça dépend ya humeur et on so yena no pesna no bande kombote et on so yo solo likaka ce n'est pas que oh Olivier c'est de mon fils je t'aime ce n'est pas que oh te ezaka ndenge ya des jours comme ça chaque jour eza dimanche t'aime kona mukolo eza ndenge nzambe saka nene ala musaka mwana likambo to koswane na utolo ba awa eza vraiment makambo o etali biso vraiment mabala o etali penza libala ndenge eza wana bandeko ndeko toko solola eza na bato bazoyeba bazo respecter mabala na ba opi baza ko respecter mabala te lelo oyo mibali bapesa ka faute mika pona basi baza mabe basi babatela mabala te basi bazo sala bo mibali ba lingi baza la ba roi moko na ebité ceux qui basent là-bas roi je sais pas nayebi neni mibali bazolinga base la roi te base la roi te bazolinga ka base là-bas ba sœur Pierre na bango je ne sais pas nayebi neni ko expliquer en moté mibali se bozola nanga so oza na papa oza marié cha papa wana ayokanga ndenge nini naza ko solola ikoki ko aider papa tamo so papa moko koza sana kata ignorance tamo ko explication nanga ikoki ko sunga ye ba mibali ndenge bazana ndenge toza boye ba papa ezana ndeko na bino mwa mobile akoyeli mbeba ndenge akoyeli mbeba ayena lisolo wapi epa maman Elia Nitu pourquoi ebike maman Elia Nitu batala ki na lobaka pa nanga ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité de contrat awana Elia Nitu TV papa moko akoye na kati mbeba eza pasi pona mobali akoka kondimator eza pasi pona mobali mo keloko boy mibali balingi basi basala ba sœur Pierre na bango mibali makambo libala bazotala kaka mwasi bazo bosa nake eloko etangami libala eloko aliboso maître ya libala liboso ezali mobali mwasi azaka aide semblable félicitations na yo la marraine na tatou en tout cas na yoka ki sango ebeta yenga penza na mutu pum na yoka ki penza en tout cas balobi donc moutakangi ma solo ya ba soirée penza eza la marraine na tatou batu ko bakindeki na kati ya soirée ya la marraine na tatou je te fais de gros bisous ma petite sœur ane ka mbinga pa menaza ya na ya musika voilà donc nenga za wana babi ki soirée sala ki lekaki kitoko alors bo bande déjà ko se préparer pour na 2025 nzamba ba tela biso parce que makambo sa bongisi bino ba ebozalaki na 2024 na soirée à la marraine na tatou bozongela eli tous na 2025 parce que ça la musala ki to babi la reine des soirées la marraine à tatou, la reine des soirées. La marraine à tatou, la reine des soirées. Babi et pesa, yene mutaki ma solo ba soirée. Nakati mboka na biso ya Paris. Comprendre ya za Kinshasa ya komona ki absence ya za Congo Léopold V. Ba papa libala, mutozo kalikanisi ya ko bala ezaka mobali. So mobali avande amoni akole azuli kanisina sa nini na bala mwasi ta mobali akenda kolinga mwasi apesi motema bosangani okeyo bimisi mosolo okeyo pesi na kati ya libota ndo bapesi yo mwasi ozui mwasi oyena mwasi na kati ya ndako bandi ko vivre alors yo za devoir ya yo papa ya kolinga mwasi na yo oza na devoir ya ko respecter mwasi oza pe na devoir obligation pe ya kozala fidèle. Parce que infidélité, yango ezo mema kufa na kati ya mabala. Infidélité, yango ezo mema divorce. Infidélité, yango ezo mema baliwa. Infidélité, ezo sala ke batu ba vivre ba famille composée. Pas na ba posa na bango moko mais pour ba problème ekomi
ezo comme ça bato ba na kozana ba famille récomposée. Or ceux qui bato ba fandi bien na mabala, ceux qui mibali ba fandi bien na mabala, baza ba fidèle, baza ko tromper basi na bangote, baza ko bebisa mabala te ba famille récomposée et ozala te. Ceux qui bato baza na ba famille récomposée kaka pona mibali. Basi so basala ba ndenge moko te. Ezala basi musubana ba mitema minene, basi musubana mitema mke po ndenge nzamba basala bo mutu na mutu, asa na capacité ya ko supporter ba problème. Ba AVC zo bo mabato. Ba tension, ba maladie ndenge na ndenge. Alors papa on a sepeli parce que papa oya lobi penza vérité que maman Eliane nom na baby si foyer na ngai. Papa oyo. Ayebi singa maman ni tu ngai moko na baby si foyer na ngai. Nazo reconnaître que na baby si foyer. Papa baby si foyer na ndenge nini. Nana yebisa abino ke so boye Kinshasa, basa Kinshasa nde bana nzoto kitoko, nde bayiko kamu na bien, nde bana luketo kitoko, baza bayebi ko kende gauche droite ko le kabasi ya pototé. Ce n'est pas comme ça. Et le kambo en matière to kota un peu la moi tabou. To kota mke na tabou. Le kambo en matière abolingo na prêtre ya mbeto balekisa ngo mutute. Attendez balabaka basa basweli, balasa bana kobina no liboka. Okobina na ona liboka mo kobina mbeto, okomina yo. Saki ya sima. Ah, bolimbi singa la saka na nini? Bolimbi singa la saka na téléphone, boyebi nga msanga za téléphone en tout cas, boka monter. Allô? Bonjour. Bonjour papa. Ça va bien, merci. Papa, est-ce qu'on peut se rappeler dans quelques 20 minutes? Je suis en train de faire quelque... Dans 20 minutes, hein? Bon, c'est moi qui vous rappelle. Merci, à tout à l'heure. Merci. On les a bon appel Afrique du Sud. Voilà. Ata balobi o basa basweli balexaka bango na babina na liboko ko kobina na liboko komi na mbeto komi saka stima. Da ebisi bino pa ata basa balobi balexaka bango ndenge ni akunikuna. To koti mo mke na sans tabou. Toza na kati ya émission proponi pour le mariage, tozo le bela makambo mabala tous les coups sont permis eza ndenge wana. Po makambo ata to lobi yango boyete, na internet eza ko sala te. Bana mike ba yebi ke papa lali na mama, papa zui ba super match pa ya mama sa nini, mama sali liki koli e komi mutu e boti mwana. Ba wala kisa bana mike ba botaka boye e koma na 1 cm de tie koma na 10 cm bana basi ba yebi le monde évolue, mo ki laisser évoluer, mo ki laisser ndenge zara na makalate. Tanga ba parents na biso ba tabou. Bazara ba kebasa ba kongo ba yebo nikuna te ba yebo nikuna boboto la bango te ba nikuna kana bango. Likambu ya ko nikuna na mbeto ata ba lakisi yo o balola boye. Tango kozala na place action o kozala yo moko muto ko ke balola ozala te. Expérience wana ya kasuki mwasa komi na ndapa libala. Ceux qui mwasa komi na mobile lundi ko fouté, mardi meki bien, mercredi simbi, c'est comme ça que ça se passe. Alors erreur moko mbel bazo za nango. Mobile azo kansa ke ceux qui sont na poto na poto kona na ko tromper moi si na ngata ko yeba ceux qui na Kinshasa na ko tromper tango zo tromper moi si na Kinshasa nde konzo kande o milu keli susu makambo pourquoi mokile lelo za ko beba papa oyo ye moko alobi ke mama nito na bomi foye na ngai na baby si libala na ngai base belete ba reconnaître ba mabe na bango mais papa on a félicité parce qu'il a reconnu ay mama nito ngai moko na baby si libala na ngai na baby si ngonga moko. Ah bébé c'est le bal nini papa oyo ayaka na ba conteneur na na Congo parce que so mona muto zo voyager mingi azwa se kazwe la musala muto ayaka Kinshasa te ke na nemo kazwa 10 fois qu'il y a vacances te bobi ke vacances za na juillet muto ayaka tout le temps te so mona muto sa ba kwenda futuka ela kisi ka na musala mo azo sala yango zo sala kitamata ba raison ya voyage excuse musala yango zo sa ke ndazonga c'est ça papa abiso abane ko na conteneur ayebi na conteneur 2 fois l'année. Abi 2 fois l'année dans un conteneur, ba conteneur na 40 pieds 2 fois l'année. Et ça pendant mon sala oya mais ça na vraiment asalaka. Mais papa na biso, ele ko ni komelie, infidélité et baby c'est les nyonso. Infidélité et bominyo so ya papa. Et bomina nzoto na ye mutu. Infidélité. Papa tango ina sika lokola mama sambelaka bazo sima na bazo sambela mobile na ngaki musala moi bazo tia mobile na mabondeli nzambe na ngeska mobile na ngaki ya sala malamu batela mobile et tout et banda ko kende bien papa lobi mama ni tout na yaki sika na kina na kati na nga na bonzambe ezalaki nano kati na ngai ezalaki na kati na nga na banda ko mona kama makambo so tout pamba
mais tentation oyo eza na kati ya mboka mama biloko kaka oyo ya bandeki koya nango na conteneur biloko kaka ba client ba pesa biloko ke biloko memela biso soko ya na biloko ifa kabola biloko epa bato nango ti epa bakolo biloko pa batindaki papa ekokutana na mwana mwasi moko mwana mwasi onaki kozwa biloko ndeko na ye atindaki yango kuna a partir ya France aye kozwa biloko azwi biloko akei conteneur mosusu ye aye si kozwa biloko papa atali mwana mwasi atali papa conteneur aliboso ndeko na ya futaki mbongo kuna ya mibale ndeko na abi te nga na opeso mbongo te yo memaka biloko ndeko na nga kuna ye moko akosa nini akofuta yo mbongo kuna po a récupérer biloko kwa biloko eza na conteneur papa atali bon ce n'est pas grave na sina memeli déjà za client na mema biloko papa oya memi biloko aye na biloko kolo biloko ndeko ya mosi ntango aye kozwa biloko asaleli papa baziedu alaliseli papa bamiso a invité papa abina papa bongo tobima te okokoya kolia ata na ndako okenda kolia na balabala te oya kolia na yo ata na ndako ya bamama bolambela mibali na bino bolambaka bokangama na kosala bamibali bakwisi de poulet te nasalaka akwisi de poulet boye bakosala monganza boye bakosala mbisi ya mai boye bakosala sukini bosala oyo mibali batondaka te lokola batondaka te il faut kopesa bango bana nango besoin parce que nature na bango batondaka te papa oyo bainvite ye na mwa mwasi lokola mwa mwasi invité ye ya na ye azaka na poto ya na ye atindaka bacarton abimbala oyo ye moko kolo bacarton asani afuta invité papa bongo leka na ndako ti po na kishasa ezaka bongo awo ezaka soko oye moto fa invité yo mais koma biso oyo koma soko invité nga toke na restaurant ya te ko invité na ndako na kolia kaka na famille mais oza ami connaissance na ndako na je ne mange pas ce que l'idée que de manger ou inviter ngai to que de manger dans restaurant mais il y a oyo peke awana ko kolia mais on ne mange pas partout et te place ce que ndeka na kendolia non ce n'est pas comme ça que ça se passe papa le ebisa taye que to que na restaurant il le quoi c'est invité que na ndako papa na ndako nazoka motema moto na ebite batamita ya mabeso ba otala ngai ba otindela ngai moto sans effort non de Jésus ne naza na ta problème à mutu te motema esala nga moto na ta problème à mutu te matiti l'angolaise la fille de ma mère changa na prière mata na prière matiti motema esala nga moto po ane comme na boki tama bloka ma Denise motema esala nga moto ba fanatique révolté po bimana émission na ngai ba fanatique révolté sortez bokende ba fanatique révolté botala mama ili ani tuté na ba sosa mutakanda botala ngate o seperno na ngai te mondo siliki po mutakanda ngala mutakanda te ngala mutesengo sinaza mutesengo na mutakanda te ngawa binde bo mwenga mama ili ani tu na mutesengo na mutakanda te papa biso oyo ba invité akende kolia muta invité ki abiso ki oyo na lambela o na ndako papa monique mais muta pesa nga ba carton za ya na eti ko pe na yebi ya na ena sala nini na kende ka kolia ba invité ki nga utu mko to kende kolia na mwana nga mobali fule lukisu les boss to kende biso kolia place moi qui toko na ville a Carmel je te fais de gros bisous comment tu vas bisous na ngwana yangwana ngaka ndo na fule ya to kende biso na ville a to lié pe qui toko place moto lié penza qui toko très bien écoute nem sente que fule le kwana ndako to le toke na biso kolia libanda to lia biso libanda awana nga ba trakasira o lambati ala nga miki kaka lamba soka lambi nga na lie soka lambi na lie soki na invité mon paya ça va mais miki o lamba mais sinon te so peut to la moite to kele libanda papa biso ke na ndako kolia oyo ba match tango ba yake pa ya Sarah pa ya mama Sarah mo sa Abraham a bise sele la bango le ko kolia balia Sarah sele ko abudi Abraham a bi farine mo ezawa na sele bango ba gâteau balia tango balia ki ba sepeli balobi na yake mbule ko ya soki to koya na ne oyo kozwa zemi okobota likola ko nikola ko lia mama Sarah tabi nana nga menopause ndete komaka bato mulunge boye ngana nga menopause mulunge zaka to komaka batia to komaka bataboye
ngam na la ménopause bona obota nzoka nde kaka kolia tango wale ba pesi ba parole de bénédiction akumba azemi ta kumizemi aboti Isaac namba kolia ebomisaka pe bikisaka kolia oyo ezambeli ameni mibale kolia papa abiso oyo akei kolia epai papa kendaki kolia papa abi non mama ni tutika kishasa eza na pasi muto ayambinga mama ni tunayebisi yo asaleli ngulu zamba na ngai na mosaka asaleli ngai mbisi ya mayi asaleli nga mbisi ya kokauka asali makayabu mama Eliane ache makemba ache kuwanga mama natali mesa ndenge mwasi asali mesa na kanisi oya nga ya Paris ndenge achila nga likolo soso likolo loso na pondo na mopanzi mama natali ndenge mutu atandi mesa natali mwasi ndenge atandi mesa ngulu azamba mama mbisi ya mai mbisi ya kokauka makayabu mama na kanisi wana papa mutozo ebisanga papa André abimbala moko na bendi filme na moni shebiso ndenge utilisaki langage ndenge nini mama na biso abanda ko cheba bibakuli boyebi bibakuli nde banda ko cheba bibakuli na mesa ndenge papa bandaki kolia mama po biso tokola na kolia na mutetela papa biso papa André za mutetela abi mama ya mutetela ndenge mama bandaki kochela papa bakibakula abi mama nitu natali biloko na mesa na kanisi mwasi na ngai natali ndenge madame achela nga loso soso biata madeso acheka na sena pesinga kuna excuse koma ngaki to ana poto neke naye musala na uta kina zonga kina fatigué ndio bika bino ba mapoto ndenge bokoma ngabi ngai te moi je me coupe bien de mon amoureux de mari mon 1m85 je prends bien soin ngala zoka soin alobi mama na lie bilo komi singa bilo bela nale tellement kitoko ndenge na okala bémission baka avant de manger avec la bouche faut manger avec les yeux j'avais mangé avec les yeux avant de goûter la nourriture mama Eliane natali kaka ndenge tche biloko na mesa mama nitu nasimbi o nalia yoka sentiment nalia o yoka mama nalia kitoko biloko nyonso tout j'avais tout mangé na meki nalia ki vraiment kitoko mama nitu na lobi na en tout cas merci beaucoup na ba carton na memela ki biloko na ko tikele parce que tant on invité ki papa André a dit ok alors on a koya pena biloko no mbala moko bi mama na mbongo na zwa kite na zo kimbongo te mbongo biloko na zwa kite tama pesinga mbongo biloko mama ni tunayoki soni ndenge na leki na biso oh non ce n'est pas grave au futaka mbala sima est-ce que kina mbala sima te et comment kina téléphone ko bengana boni mama boza bien ngai moko lisusu na ebise o invité nga mbala moko bongo kolia mo esili na kolia te abi mes problèmes ezate so oza na posa ya kolia nini atuni oza na posa ya kolia nini mama Eliane na ebise na posa kolia ngolo selanga liboka ngolo abi mo amosa salenga liboka ngolo mama nitu na kei na lie boyebi ki na Congo bana basi bakoma mi na ba appartement ba fina biso akala ndenge zalaka na ke to vandaka boyo aujourd'hui ça a beaucoup changé ba fille belé bakoma na ba appartement na bango à cause appartement na chambre salon à cause atam speka na studio na ka pamba mais très propre ba bongsango très bien ezaka vraiment bien au côté sepeli solo kitoko au côté pa moninga mwasi au côté atani mbetu na kitoko yo moko sepeli ndeko na mwasi aza na appartement na chambre salon lelo ba basi bazaka soute ko chez les parents ndenge ba na biso poto bazaka kwa komi na 20 ans azu appartement na pe na Kinshasa abo abimi na 20 ans te mais en tout cas ba 25 30 ans bazaka sous chez les parents te ba koma na ba ko kende pona bisi bino ba na awa
bakoma mika ba commerçante bakoma ba commerçante awa na mboko oyo bana basi bakoma na mbongo koleka bana mibali. Je vous dis la vérité moto akosa bino te soko ke na ba commerce ebele okutaka patron pas ba patron mukie ba patron ebele ba patron mukie ba patron ebele na ebisi bino ke papa Andra lobi mukola mibale na ke na lengolo papa climatiser zo betaka mama na sisi kolia na lali na kiti na digérer tawana bandi ko digérer na cheka bo na kiti ya na fandi na canapé na digérer alobi mama moi moso na yemo alongoli ngaka sapato zima kolona nga bongisa ngo boina canapé tanga bongisa nga makolo nga pe na zui na milalisi na canapé moi malilo nezo betanga ache moi musique douce moi musique moi ya C musique moi ya C nazo akaka musique yango zoba Marlène tala Canada okomona Marlène yo Canada nisana yo bona sorelelo nuna memi bana cheye na kolove yo ndenga bajogo tata dendela nga la mte événementiel l'événementiel kuna eska tozaka so ba fête ezali so ba obeta 10 chansons 8 ezaka ya fali yango na nyose sane kotanga na yebi nyos na yebi atana ko koyema ngo bien te on na yebi bande tisu eza bibi muso atana yebo be yema ngo bien te mais nyos ezala pourtant to buta na ba prestation o uto sa tango ozo na musique wana kaka ezo olali na ngola mukina ngo sani elema na pasteur Moïse bien na mboko yo yeba musique ya mokilité ya lokuta e bela baba retondia o mata na taxi ya ngoza na ba papa na lobi papa Andra bi azo kaka dendelanga papa na bi moi musique moko ka e beta siko abina zo aka parti wana e songela ana zo aka parti wana e songela maman Suzanne Amine, je te fais de gros bisous. Ana aka parti wana zo songela ngai abina zo akaka dendelanga kote mwenye baka alinga kakotote asilika nisa yazala komonelanga lokola bebe yazala kalaba papa na lobi na kati wana mama ni tu sentime koti ngai abi sentiment mo ekoti nga na yebisi yo nzambe bamisa mokili bokobo mabatu abi loki sentiment mo ekoti nga abi la muki bo natala namoni moi na vandi na kiti aota na television na donc musique na cheki ya muki wana cheki ya mona télé ndezo beta wana mais nazo ka place wana ka kezo maka dendelanga abi ana fungo moi miso ebi moi ponye saka fungo moi miso boy mali te fon la moi miso namoni avandi alati kaka to be ngoka single biso ba congolais to be ngo bongo single mama alati kaka single nda kuna eti akenka liputa moko alati na single na liputa kaka moko akangaki na nzoto na sona na bando kaka dendelanga mama na mwaka atelemi akei tango ake mama nitu ngai pe miso baluki kabwe Natalit do dendela wana banda ko chana nzembo dendela ngo pena atamoli pa dendelinga nata kabwe mutaki abia kangali puta na sengle kaka kangali puta tango akebwe mama misu pe baluki etalit mama do kwa nataki misu na makanisa mabe soda sala ngane soda ya piko abanga kate abimba moko soda sa nini mbala moko makanisi ya pite ekotinga na nzoto makanisi ya pite ekotinga na nzoto kokota makanisi ya pite ekotinga na nzoto alobi tango azongi aye kovanda na kiti moi ça tuna bi ça va molungi eza te clim na tie bien abina talie
abina communiquer ka na misu to se communiquer na misu misu ka communiquer ke na lingio misu se communiquer kaka bi na loba kutu na munoko te na misu kaka misu ka ya pamba tana communiquer ka bolingo na misu a communiquer ka bolingo na misu a longwe place a vandaki aye place na vandaki place na zaki na salonge avandi azuma kolonanga ache likolo ya mipende na ye ache makolo ka mipende makola papa André azuma kola papa André ache na mipende na ye papa André abina zaki ya kolala boezi tango acheka makolo na mipende lokola teke deja na miso apite lokola liputa la kakaki yango pete na teke deja na nenga apite mama ni to soda pe kuna azaka abi soda tomboki musise linge katana soda tomboki abi kaka bwe musise linge katana mama nitu yoranga monga bon liputa ngolongola ngote mama ondeli ka mama na zela alongola pe liputa mo pe mi tala pe bibelo evandi mama nitu kana salon soda seli musana Nambwesi la te mambo esili. Basili siwana. Papa alobi. Ifaki na zonga. Na flat epai na zalaka. Na zonga kita. Tongo etanelinga ka wana. Lobi na ngona bongami na zongi na flat. Moteme zongi singa ka wana. Service traiteur La Providence. Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Donc, et comme que flat et pas nazali, nazara kana flat, mais moté mais salinini. Et zongi, tozo na biso. Dans lito ikutu te ba ko na lingyo lite habito se communiquer kana misu. Atalinga na misu, na talie na misu. Miso la kisi ke na lingio ba se communiquer bolingo ka na miso face to face, les yeux dans les yeux, ba se communiquer bolingo lito itabi na che lito ite miso kaka abi comme lenga habitude donc na komi bala moko mobali na ye na komi ko gérer ba appel ya maman abi et puis moi sinanga sona na kina ko ça fait 2 jours abi ne pengate pona nini musala ako ça fait 2 jours abengite pona nini ana musala azo sala sona sona ngaka ta musuka na bana ekoki nango atuna ka papa bina bengaki bo sona papa abino esili abi mama netu bolingwe bandi bolingwe mati na prolonger mikolo te pona commerce na prolonger mikolo pona bolingo o ekota kingai pona bolingo e kote kinga na prolonger voyage nanga abi maman Eliane mise moko ayembaka
basi nyonso bazali se ndenge moko ye mokuse te moyindo bazali se ndenge moko ye monene te mokeo nzambe asala basi nyonso ya mokili lokuta abi mama tika basi nyonso baa ndenge moko te baa ndenge moko apo nzambe apesi bino 200 avec me na kibo mwasi oyo na kibo nzoto oyo na boye epuis na tendresse na kosala basi baa ndenge moko te abi mama Eliane nafanda na mwasi na ngai na badebi ya bolingo na biso nazaka mutu likolo ma après na tika nafandaki fidèle mais tango kaka nakweisambi na mwana mwasi oyo na Congo nabi basi ba ndenge moko te. Ça n'a rien à voir avec ma femme, ça n'a rien à voir avec ma femme. Elle est tellement attentionnée que abina ndako mwasi akipanga lisute ezaka bachele kwa soso kwa loso so poza na posa o oningisa mwanzo to ripe na fatigué te ayo pe na fatigué mo bundani na ngokaka mais kotoyo na yebisio bazunga lokola bébé ba oningisa nga gauche na droite na gauche na droite mani tunakangami nakangami mais bota la place oyo likambo ye kokomela ye na kokangama na ye wana yango na lobe na bino ke kolia muso pesa bénédiction muso pesa na pe malédiction na sens que moto kokolia ozu bénédiction ya mama sa roboti moto muso kokolia olie poison okufi okoko kufata mususu okufi na yo physiquement boyete mais nzoto okufi okufi te ba kundi mo okufi kozonga papa André azongi na France et pas ya mama na bana papa André ndenge zaka mobile outi voyage tango zongi okolingo sani fosi mama ya bana na nzoto po ebiko otikeki mama ce qui est normal. Papa André alobi amatina mbeto asimba mama na bana sonda boy ameka eboyi eboyi koboya ayebisika mwasi abi namuka ba fatigue na fatigué na ba fatigue mutesalinga boy na pe manana ameka lobi eboyi esimbi te abi mama nitu 3 jours soda boy tant au solo la mwasi wa kishaso na tikaki abi na ngacha video ache video alobi mama Eliane kana monika elongene kaka na video kaka soda tele makate shwa bonzoto bonga botelemi abi tanka na moni elongene ka bo na video nzoto etelemi na bandina ko simba nzoto etelemi to sololi to so mina bolingoti esoko masolo bolingo siko na osani sina kuisa maki mama nalekisi 3 jours na ndako na simba mwasi na nga elokote na salu so expérience to solola sika to bando solo na yoki kata voix na yeka ya pamba bonzoto bwangai bonzoto botelemi na ndako esa soute mwasi pa bandi matata menenge ni nango o telema te pourquoi biso mbele kwa to ala lokuta na bende te omoni ba misala on na kendaki biloko ne na teki ta biloko etekami bien te na prolonger ki musala na prolonger ki vacances et tout voyage na nga na prolonger ki ngo pourquoi parce que tala kaka yango zo mona ki moto eza malamu te voilà pourquoi ozo mona ki ngai ezo simba te boya bin mais une semaine 2 semaines 3 semaines habité eza normal te yo linga kama makambo makasi ndenge nezo simba te abisi mo singa pe na comprendre te pourquoi eza ko simba te nazo yeba te zo simba te pona nini papa o alobi mama ni tunasali 2 mois na Paris nzoto na nge boy to bandi matata na ndako na mwasi muso bi ozo tebe te abi na yebite pourquoi mama ni tu nasali ka 2 mois na Paris na zongi awa kozonga na zongi na aéroport mwana mwasi na ko mona kaka na moni ye bonzoto bwangai botelemi komika gigi komika bo ezo lenga
ezolenga toye ndaku toke mbala moko makambo salami leki bien na mituni ngabi balobaka ke bana basi ya Kinshasa batiaka mibali na kisi eske oyo eza kisi to na yini mwasi na nga mpona koyina boye na yini mwasi na ngai te namonaki mpe mwasi na nga boye nasepelisa ndenge ezalaka esimbaki te alobi moninga na ye ase confie ndenge ezalaka so oza likambo se confie aye kose confie na moninga abi me na comprendre eloko te mister nde nazalaki awa po camarade asayebi ke mobali moninga dekone ndenge ezalaka bana mibali bayebisana basekret abi ndenge ezawa nasali mo aventure moko awa na petite moko awa me nayebi so petite wana sonaki ata voaneka na telefone ifo na telema voaneka sonaki wana na telefone nazo telema voix ya pamba nayoki nazo telema soki uti namoni ekomoninganaka aboye abi me nazongi Paris nasali 2 mois nakoki komela mwasi na nga te nzoto eboyi kotelema me na ye awa na aéroport kaka namoni ye kaka bonzoto bwanga botelemi abi yo saka na bapetite awa ti abi me asatie biloko deja te abi omoni abi atie biloko ndenge nini alobi omoni kaka mokwa liboso yo kendaki na ye mokwa liboso yo salaki na ye asa kotisaki deja biloko na kati ya nzoto na ye ndenge akotisa biloko na nzoto na ye yo ntango okendaki na ye biloko wana ekangi yo ntango biloko wana ekangi yo sentiment ekoti yo mpenza ntina mwa lepiniere yango wana tozoki kaka vane ya pamba ozotelema yango wana soki omoni ye oza kokaka koresiste te devant ye ozokoka koresiste te voilà pourquoi na ndako na yo kuna moyen esalela te biso toso toyeba bapetite oyo bazalaka koso oza na ye boye bongi bokende na action zana nasokola te kosokola te tokeka ndenge wana ezalaka mwasi ezala nango kaka bien saka nango eloko te baza na bateknike biso toyebisa bango vérité soki naza na ye nayebisa talmoni na boye na marie na bana naza na mwasi kosala nga bachine na bino bosala te ke lobi na bosala mwasi nanga mpo bino bapetite mo boya dangereuse abiti koloba abi mais oui biso toyebisa bango vérité mpo baya bapetite tomesala na bango toyebisa bango vérité abi awa soko omoni okangami na mwasi yebaki mwasi wana asaleli yo biloko yo okanisiki yango eza nini me na kati ya nzoto na bango basi batiaka biloko soki atiaka biloko na nzoto ni kaka okeka na ye okangami esili donc yango biloko asali yo abi me mama nitu nga alobi epuis soki kala nzoka na telefone il faut kana oka posa na ye ngai mona bebisi libala na ngai siko na na mwasi na nga na ndako ki mwasi na mobali esala aso te mwasi asayebi ke nasi na bekone ki mwasi ki bomali na ki bomobali pa ya mwasi esala aso te ate meki esala bozo simba te mais sono ka mwana mwasi ata na telefone omoka bamona se sentir bien. C'est pour vous dire que bandeko, ba papa, bo sambelaka. Kotika charge lo sambe pa ya mama te. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ndenge Bible lo biango. Ya solo moi ça ko sambela pona mobali. Mais kotika charge nyoso pa ya moi cité. Poza salut na c'est pour ton bien. Yo moko sambela pe pona yo moko. Ata mama zo sambela. Mais épargner papa te. Papa André kotaka ndeko komeka akangami est-ce que épargné était papa André akangami yo moko mutu yeba lo sambo sambela pe pona yo moko yango na lobi na boeke mibali bango moko pe ba baby saka mabala ba koma kake o mwasi asali boye mwasi osabu te tango soki komeka libanda papa mbisi no so ne bali akaete tango papa ki komeka libanda akuti makambo yo akutaki libanda ke ezate ke mwasi na libanda aliki mwasi na ndako na te aliki mwasi na ndako ka pona nini po acheli ye biloko na kati ya nzoto oyo mwasi na ndako achaka te parce que mwasi na ndako abiki libala nanga eza mobile nanga pourquoi bando cha biloko na nzoto non mais oya moyibi loko abiki naza ko yiba il faut na kanga mobile oyo yango asala kanene
o ba yi ba kabiki le kona ba fana kanga mobile yango chaka ba chaka biloko na nzoto po akomisa yo zoba ki wele komona mobile akomi zoba boya mwasi akomi penzo lo bite meno nzoka nini biloko o basa nini ba tie na nzoto e kangi ma mobile papa André azo regretter libala na ye. Ma femme c'est une bonne femme. Ah moi si malamu, asa moi si ma bête asa bien. C'est vrai. Na kufela ki biloko ko lia bilubu pour moi si nanga asa moi so ebi ko servir te ki o. Donc ay patanga na nuté. Ndeto vanda boy kay patenga ibo na ko lia ndenge moi si na ipate kinga pa moi si nanga ezala te. Yango na ba mama e mususu. Soko sa ko lia luka pe o ipate mobile na yo. Un dimanche bo lambi penza ba nzungu bilubu nde ba mama ba ta ko lambi la papa. Oh le baba ko lende kanga mobali oui kanga bon papa André e kangieti papa André avant qu'il de kolia biloko ya nzoto mwasi aleki na biloko na mesa papa André avant lia biloko nzoto mwasi aleki na biloko na mesa tango lia biloko na mesa ki ku papa André ki ko lana na o ya nzoto e salini elingami e kangami oui bon négliger côté cuisine te ba maman ko négliger côté cuisine te yeba pe ko bongisa chambre et c'est important so ko lingo vanda kana libala luka ka ba biloko no so omoni ke mobile bongisa kaka mobile alobini ke mwasi na nga za mwasi mabete mais ayepata ngate surtout mama oli ayepata ngate pona nini na mutuka ana ke musala et puis makambu ya ba mama oyo kaka perruque o wuti ko bimo pouf o longoli perruque ele ko mi ya mobange ngana na moko na monaki nazaki choquer na ko sabino te na monaki moko et puis na mboka na biso ya Paris oh na monaki so atie ba perruque grande sœur moko bien. Grande sœur moko bien so ba tie ba perruque sali ba maquillage mais na kende ki na ndako na ye grande sœur sans perruque j'étais choqué na motema na nga na tonga ki e na lobi vérité na tonga ki na motema na zaki choqué nga bi maquillage ebo sala moto suki pe sala moto na zota la grande sœur onenga zana libanda soka za maquillé tant to kuta na kana ye ana perruque na nenga zalaka na moni sans perruque maman chata super black ce qui a pembe kima ngo kaka na moni sans perruque ngabi so na choqué bon mobile na o ko uta muso suka perruque pum o fuzi le perruque bo ki perruque nzo bata mobile wa ba sans perruque wana pe bongo ce qui c'est umeli na mutu ce qui bakanga ya maboko wana umeli o ce qui maboko ka pona cha perruque ce qui c'est umeli et c'est baby et boti apoza so na ce qui a pembe sangani mais maman longo la perruque suki na ezala bien soyo bandi ko kufa kei bakanyo mususu nazala ki choqué siko papa na lobi moi ça ngaka tout alongo ka perruque so aboki perruque tali mutu le mariage n'a jamais été acquis il faut que se valoriser yo mwasi mi bongisa po mi se mi bele ka tak ba etire te kitaka pa bango ate etire ate pa mbwe ko kita nango ekitaka pa te etire na bango siko papa on ne papa André abina ngame situation o mama ni tuna sabo na okena ba une année na ndako na ngana na ko kasute siko moi na ngabi ki chasa po ke lisute o kende su ki chasa te moi na ngama tata lobi ko kende lisusu te yango na mibali boki bakoleka na banda kwa bato yo mama kipe mobile na blog kolia malamu afaki ndole ya nzoto ayakolia nanu ya mesa so alia ya mesa akina kwa nzoto moi dimanche to samedi lamba bien bungisa ndako ayirenda ko kitoko bungisa ndako na yo chablo ko na mesa bovani na papa bozule na ambiance mi komisa lokola mwasi ya ndomba mi komisa lokola mwasi moko linga mobile ya bato misalo ko za mwasi mwa libanda siko zo bana mobali ya mutu nikomisa ndenge wana papa oyo alibinde bazana na madame ayebi c'est pour aya Kinshasa il faut ba bango mibale ba ko ta la situation oyo ndenge bazana wana ba osa sote bonzoto boye eza suneza akite ekokoya pa mama emeki koye emeki me waya heureusement moi ça moi c'est ma bondeli yango avandi moi si na ya expliquer ki situation pas pasteur na bango passer abi ba sambela bakanga motema basala ka prière
ti papa bonzoto boye bojonga. Est-ce que bonzoto papa boko jonga ndenge bojalaki to boko banda ko tele mo pa mo so libanda. On est na point d'interrogation. Na elibino lisolo oyo pona bo tirer leçon surtout ba papa ko kinda ko lena ndako abaso ba célibataire. Lia pa moi so yebi camarade ya moi na auto famille to ndeko. Yo ye musala. Oende bloka ba compter. Et comme ndenge na niveau ki ndeko lena ndako mutu. Moi ça za mobali tena ndako. Oyebi ndenge futa ndako yo ke ko lala na appartement yo sepeli. Oyebi ndenge futa hango te. Yo kanisa zakayo ndenge asali ba jeu oyo. Yebi combien asali ba jeu wana. Awa ba petite ma pena Congo ba jena bango. Eza ndenge wana. Donc soko lingo bébé sa foyer na yo. Ndenge papa bébé sa foyer na ye. Yaka ka na mboko linga ka mwasi lia biloko na mesa lena oya nzoto okufa kimobali na yo ekokufa otikala kwa papa ya biso wana ndenge tikali pona lelo mutu na mutu atire leso na etosuki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshene bana betu ponse. Bye bye.